Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings, il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous, Tindika TV, number one. Fidèle internaute ya Tindika télévision mbote na bino ba nyonso ozili bako ya kolanda biso na kati ya Tindika télévision ezali plaisir makasi ya kozala wana pona ko informer biso reformer bino ndenge devoir toujours et mesana ko tinda biso ya koyela bino basango ya mboka na biso na bosanité ba boss na ngo bazali ya chaîne ya Tindika télévision bazomi na ngambo ya Angleterre ba mbote pe ba remerciement na ba boss na ngo parce que son bango na ngela zala ate na kati ya Tindika na bossani pété yanga copine Bénédicte Mwanza Motema Lida Tango Jema Kindelo depuis Majesta pe na bosonote fidèle internaute nazali awana mwana mboka bo mona toujours na kati ya Tindika télévision na kombo ya Gilanchi Bwabwa tokomeka ko sala mo analyse sur ba question nazali yango sur le terrain oyo tokomeka ko décortiquer ngo na temps oyo mbote mwana mboka ndeko Gilanchi Bwabwa. Bonjour madame Sephora, bonjour na balanyo sur Tindika, bonjour na baoyo ngai bakufa. Bonjour, nous sommes bientôt, biso IDPS, nous célébrer journée, ya martyr, ya démocratie, nous bientôt le 20 awa. Et ça journée, et journée moko nous célébrons chaque année. C'est que bao ne soit kufa ko banda parti na biso qui est là le 15 février 1982. Si la mikolo lelo. En tout cas, merci beaucoup la balani soit Tindika zamba pambola. Fidèle internaute, mon mboka ndeko Gilanchi Bwabwa to mona ki tata ekolo ayamba ki ba représentant ya FMI oyamba ki message wana ndeni pe to moni pe tata ekolo bazali ko zelena ngambo ya Goma. Merci madame la journaliste, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ayamba ki ba représentant ya FMI. Il y a des avancées. FMI a Fonds monétaire international. Le chef de l'État souci a rehaussé Mboka na biso où il a coûté les boulous pendant 18 ans. Sur 18 ans à Kabila, 4 ans à Kabila les pères, 32 ans, plus de 50 ans Mboka na biso les boulous. Le chef de l'État a zolu kaba investisseur. Il y a un moment qui dans le conseil des ministres la semaine passée, numéro 1 où il a dit porte-parole, il y a gouvernement na combat Julien Makila Lobaki, il y a des avancées diplomatiques. Le chef de l'État Zoluka par quel mécanisme a réussi Mboka na biso o yazoki na libulu yango moni azoluka ba investisseur par-ci par-là, azobeta porte partout yango moni toi le système a gagné 50-50. Yo pesinga pe na pesi yango moni le chef de l'État est en train de se démêler par quelle manière Mboka na biso ko longa na libulu kabila tika ya biso. Non seulement wana azali pe bientôt ko solola na ba 4 chefs d'État africains o bazomi peme na biso ya Burundi, ya Uganda, ya Angola, na o ya Rwanda pour que ba frontière na biso relation bilatérale ba frontalier et za la malamu et puis à Robert à 7 pour que qui maison na mboka na biso yango mona ki ambassadeur à Rwanda lobi armée na biso na brassage ngolo banini sangisa mbe mamela so ba rebelle le loba na armée RCD Goma mais les rebelles le loba na armée c'est que armée na la brassage le chef de l'État Zoluka par quel mécanisme nini ou asa congolais te alotika mboka na biso comprendre en tout cas le nom c'est le peuple congolais bo tchaka na mabonde la Nzambe parce qu'azali mutu oyo azali na volonté ya kosunga mboka na biso bo tcheka na maboka Nzambe et puis na mobemba osala na Goma ils allaient juste pour na ko mettre fin na génocide ben bondo qui a guerre ici la raté na mboka na biso ngomo le chef de l'État si tout va bien la semaine no Roneta Matame na Goma pour na bit ya ko battre la frontière na biso na ko tcha kimia à l'est ya mboka na biso ngomona ki tanga ke na Bukavu s'il s'agit même de mourir je vais mourir pour mettre la paix en République démocratique du Congo parce que ça pays na ngai mboka to moni pe moi poursuite na ngambo ya ministre de la santé. Même si les années nous vraiment maîtrisé, mais tout le monde moi poursuite le lobby était par rapport à Bambongo par rapport à Maïtali, il y a coronavirus, il va qu'il y a qui se présenter pour qu'il s'expliquer par rapport à Makambo Italie coronavirus. Moi maloba par rapport à Ngopona le premier ministre et la santé était Nyongondo. Merci madame la journaliste Nabanzi.
ba instance judiciaire compétente tanto aliko loba po ministre teni longo ba ko samsi na parquet ba parquet mike ote yé na niveau na il faut ba longola immunité et puis à na cour à cassation mais juste la preuve du contraire cour à cassation a saisité pour na poursuite il y a ministre était longondo azali ministre ya santé ya mboka na biso ce qui est vrai essence oza compétent oza ba rimer il y a des poursuites contre était longondo mais bon la preuve tangible et palpable exacté c'est pour te dire que je la preuve du contraire était longondo aza présumé innocent pour cela ba sambiso tout innocent mais ce qui est vrai il n'y a pas eu de détournement mais juste des rimer on parle yango na on a profité expliquer batuna santé et détournement tikala ko sale maté Albert Petit azali vice na ye ba pesaka mbongo pour na ko désinfecter parler du peuple za $100,000 madame la journaliste ba pesaka dans le parti $80,000 à qui ne désinfecter parler du peuple ba pesaka $80,000 pour que désinfecter pour ça une partie à musala mais tant OK tant aux zongi il faut pas ça ba explication claire que nous le la facture comme ma batu nyonso et ça ba preuve tangible palpable convaincante ou l'excellent au sel musala gitoko pour être ba baxelombong yo kei au falsifier ba facture à lukuta ou yena ba batu moko boyo ba zakita na mission te de ça ne sur place rimer et bimi ya fuite ngwana et puis tant comme pas Albert ministre économie et santé était longono était l'habité ngana ko pesa mbongo etikalité il faut memelanga ba facture c'est là où cause problème c'est pour te dire que balandino za tindika Moutako Sabinote était longondo n'a pas détourné et puis à côté là qu'on détournera jamais parce qu'ils ont incarné ma valeur il y a état de droit il y a valeur démocratie et puis à côté là jamais koyiba mbongo ya l'état jamais azo dépendra na salaire na ba prime na tomoni pe nangambu ya Jean-Marie Kassamba tomoni ba lobby était il faut devoir 160 000 $. Donc moi malheureusement en mboka par rapport à $100,000 wana Jean-Marie Kassamba il faut à devoir. Merci madame la journaliste na banzi aucun péché reste impuni. Jean-Marie Kassamba télé 50 wana pona balanyo so ba baraté ba yeba et ba matériel ou c'est la télé 50 des la prévu pour na RTNC. Loko mais non je dis mais faut que na loba parce que bomba pe mabe photo panzalelo Jean-Marie Kassamba chez nous on a télé 50 wana ba matériel ezara prévu pour la télé 50 c'était ezara prévu pour la RTNC mais le col la Jean-Marie Kassamba zalaka na presse présidentielle Joseph Kabila azwa biloko na détourna yango basala ngo télé 50 zwa image à télé 50 na ex télé salakala au moins il n'y a pas mariage. C'est pour te dire que puis au lieu comme il y a l'État comme ça en propriété privée à Jean-Marie Kassamba on n'est pas à Kabila mais actuellement comme nous avons l'état de droit pas question ya koyiba kanyaka ya l'État batuna et pas inspecteur en finance Jean-Marie Kassamba tunto iba cheno za privé be l'État yemoko na munoko na e o teza privé le cosa privé il faut devoir gouvernement congolais $160,000 il y a impôt. C'est pour te dire que je suis sûr et certain aux jours à venir madame Nabalanyo za tindika tinebo za sipité so bomoni télé 50 bakanyango parce que Jean-Marie Kassamba ne serait jamais à mesure il refute à $160,000 à Dikou Boité. C'est pour te dire que na kata il n'y a que des antivaleurs ils ont empêché le côté mais volonté au moni pour le refute en pakou balobani le poteau. Impôt est un droit, c'est un droit et civique, il y a peuple congolais. Mais la carte Jean-Marie Kassamba, les moutons ont incarné ma valeur, il n'y a que des antivaleurs. Est-ce que bon, on a $160,000 à qui on a coupé dans la DG, c'est pratiquement possible. C'est pour te dire que Balandino Soboé ba été, na mikolezali ko ya télé 50 ba okangango, parce que Jean-Marie Kassamba yemo na munoko na ye, a lobby était za privé za l'état, mais ba matériel o ya kapo na cinquantenaire, za rande pour ba chango na RTNC, mais Jean-Marie Kassamba comme système malin, aza moutuma azo incarné ba antivaleur na kati na ye yango mona ba matériel ekena na ngana ba télé 50 le ba inspecteur finance grâce ya événement Félix Antoine Tshisekedi ndinga no maki numéro 1 ya inspecteur général finance na komba Gilles Lingete nde le secret yebani yango moni trésor public ya mboka na biso koto na mbongo ebele na Congo central bakangi ba conteneur Olive Lembe société égale. Ils ont appartenu à Albert Youma. Et puis Albert Youma, la société, il doit au trésor public pour l'importation $800 millions. 800 millions de dollars, pardon. C'est pour te dire que le trésor public a mboko na biso mbongo ekotonda. Aucun péché reste impuni. Ben impunité na bino oliam pas quoi l'État. Boze la tant Kabila comme président na Tanzanie, to na Rwanda. Parce que il passe na moko. Na gouvernement ilunga ilu kambata bagena présenter gouvernement. Il passe na lobani Janet Kabila ba
biso de tozabo tout ça la service national à Tanzanie. Comprendre? C'est que ne bazabo ba Tanzanie ba congolais parce que yemoko li passe na bi ba sala bilanga service national ba sala bilanga na Tanzanie. Bata bazaba ba mi que c'est pour te dire que yoza mona muke na Tanzanie que regulo na bilanga ndé. C'est pour te dire ba mataba kita bokonzio eza bokonze ba anti valeur eza bokonzi ba valeur. Yango monisha marika sama mikolo ezali koya akofuta mbongo wana pona relaxa ete mbongo ya iba trésor public siko grâce à vraiment Félix Antoine Tshisekedi inspecteur général à finance il a obligé faut futa mbongo wana trésor public mbongo na biso moni pe nomination esalami na ngambu ya CDO moi maloba pona nomination na esalami kuna na ngambu wana. En tout cas madame la journaliste elle a remercié nomination wana parce que les nominations vont apporter un plus dans le gouvernement congolais, vont apporter un plus dans le peuple congolais, parce que on a biso tous en temps à perdre. Nous avons interpellé conscience. Il y a batunion sur le changement dans le biso, pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Azali mutu yo azomonake dans 10 ans mboka na biso commandé mon Afrique du Sud. Madame la journaliste surtout zongi ciment na ba 1995 90 tina 97 avant Mobutu akenda ba sud africain bando zo baso médicaux et pas na biso mais lelo comme le contraire lelo comme iso ra mutu pas si bonga ministre Afrique du Sud to ningi Congo ezonga nekinzaka kala na ba 1990 mon Afrique du Sud azo yotanga mon Gabon zo yotanga eza teke biso to kenda kuna ti yango mona le chef de l'État tanga kindaki na campus alobaki le souhait peuple congolais et souhait à Félix Antoine Tshisekedi qui est étudiant base à la condition ndenge moko na bana bazali ko vrai libanda et puis na richesse toi nango bana biso bako itanga libanda te c'est que toi na compétence ya kotangisa bana biso awa parce que tous la richesse belé c'est pratiquement inadmissible ndenge tata mukonze ko lobaki mukolo rentrée académique c'est pour te dire qu'il y a des avancées par rapport à la nomination tata mukonze ko et le nosenga peuple congolais tout soutenir tout tchaka na mabonde la nzambe ndenge bible lobi quand vous priez il faut prier pour les autorités du pays et surtout Gaza aimé le président le plus aimé d'Afrique, Félix Antoine Tshisekedi. Tomoni le fébrile entre Daniel Safou na Mike Mukebai comment na ba insulte ko bimana minoko ya ba mboka to pe ba député ko sala na ba échange pe ko bimisa maloba o ezali moi choquant ya ba vie privée pona yo omoni yango ndenge. Merci madame la journaliste na banzi les deux personnalités wana ya batalamuka wana bazali Constantin Monique na osenga bango waka Mike Mukebai Daniel Safou ceux qui boningo pour apprendre à être constant dans la politique bon contacter Jean-Marc Kabunda Kaboun hein na pesa bino numéro na te pour des raisons de sécurité na pesa numéro à présent Jean-Marc Kabunda na médiaté so bon a besoin de constant la politique bo tout na Jean-Marc Kabunda Kaboun nani Mike Mukebai ça constanté nani dans les agents constants ce sont les oiseaux de même plumage mais au nom il y a réconciliation nationale parce que besoin de tout aboyer toni ba tout na chef de l'état na France na Belgique babi na français na kombo nini yo ningaka albina ningara bolingo amour c'est pour te dire que j'étais pas la cause de Mike Mukebai j'étais pas la cause de Daniel Safou ninga to lingana Mike Mukebai il s'est ressaisi à Monique a coquille jamais qu'on bondit sa volonté Nzambe c'est qui c'est Félix Antoine Tshisekedi ah ça qui n'a bango mais il s'est ressaisi au moins Mike Mukebai ça le mukuna il a eu quand même le courage de dire la vérité ngai na sali mabe mingi na Félix Antoine Tshisekedi c'est le temps na ça la volonté Nzambe ngolo banini soutenir Félix Antoine Tshisekedi mabe za Daniel Safou ça muto yo anaki ko luka un jour comme député na Simaï de Pes on comprend agangi ti na suka nango ake ko souhaiter Jeannette Kabila joyeux anniversaire. T'as la différence il y a opposition dans opposition na siko. To ça dit que le facha sokolié. Soit la photo à opposition 2017, ne soit photo 2020. Au moins il y a une différence entre na ça fait 2020. C'est pour te dire que na bablo na bango na lo senga monga bolingo parce que biso do abali batayi de peste na senga bango bolingo et puis batika biloba loba pouvoir oyo Daniel Safou Matabo quitte le chef de l'État a destitué et le Kabola biso na pouvoir o ezaka boya isumasi parce que le président Aïcha Makaboula a qui clair lui de conserver le pouvoir aujourd'hui des métiers éternels mais éternellement ngolo bani timbre isumasi rozo mais conformément à la démocratie ngolo baboy Jean-Marc Kabila Félix fera des mandats Jean-Marc Kabunda c'est des mandats Kabou a passé des mandats si l'un des 4 mandats on a appelé président de la République c'est pour te dire que Timoko Simasi Gozonga il est au pouvoir
Mboka ndeko Gilanchi Baba, tout le monde peut n'angambui, tout le monde peut Albert Yuma, il doit devoir plus ou moins 800 millions de portations à la société publique. Merci ndeko journaliste Albert Yuma pour nangai azali na un simple coordonnateur. Babiloko nyoso ali komona ba société égale ou ezali biloko propriété privée ya Joseph Kabila na mwasi na ye. Albert Yuma azali neka sentinelle. Moi, là où repose la confiance du chef, mais société égale doit au trésor public pour l'importation 800 millions de dollars. On va pas, madame la journaliste. Aucun péché reste impuni. Albert Yumo, Ibambon, autant Kabila présent. Aujourd'hui, régime c'est Balouka, régime à Lelo, et régime y a tas de droits, et régime à dictature. Pour votre information, Balanino, Tindika, Albert Yumo, la société n'est égale ou non, Bakopé ça, na trésor public pour l'importation, Babilo qu'on a vraiment la société, 800 millions de dollars, au trésor public. On a bandé l'émission, trésor public en Bourg, on a bissé Goton d'Ambon et Belé. On va madame la jeune, au moins à tout Matoubouana, allez Moudaï de pester, mais il a eu quand même le courage de soutenir Félix Antoine, parce que à tout Matoubouana, il est dans la FCC Poigny, parce qu'il travaille dans la vision chef de l'État. Quand on travaille dans la vision chef de l'État, ça y a corruption, Kobo ya bantivalé, Kobo ya bloqué bello contre volonté du peuple congolais. Il y a au moins à tout Matoubouana, na Congo central basé Kolingaïti. Tant que tu as lu Koloba Awa, ba conteneur Olivier Mbakanga Kiango, et puis société égale. Oh, soit disait indien, et ça non indien, ils allaient Albert Yuma, ou ils allaient coordonnateur, mais ça propriété privée, il y a Joseph Kabila. S'il faut pas devoir gouvernement congolais, trésor public en Bourg, 800 millions de dollars. Parce qu'on a pensé que madame la journaliste, c'est tant Aliko Loba, Félix Aliko Salamoussala. Il y a des avancées. L'époque à Kabila, c'est pour te dire que Félix Antoine Tshisekedi, il y a une différence entre bien et bien. Mais Félix Antoine Tshisekedi fera mieux dans ce pays au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un période et aussi la volonté de moututer le ban Félix Antoine Tshisekedi dans le Royaume-Uni. Namboka coach nanga ninga mingi, Lampa, Frank Lampa, coach na ya club nanga Chelsea. Si je suis président de la République aujourd'hui, ce n'est pas la volonté d'une personne, mais c'est la volonté de Dieu tout puissant dans le peuple congolais. Amataba Kita, Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, Timougoye Soumassia Ozom. Moni pengo ikasa njazali kosenga ete élection esalamaka na ngambu ya esalamaka na la suffrage indirect. To ebite pourquoi tant azali kosenga bongo azali kosenga ngo pona nini esalamaka na suffrage indirect élection. Merci madame la journaliste. Nabanzi Ngoïka Sanji, en tout cas il a participé mawa quand il s'est dit à licencié en droit. Licencié en droit ngatangi lango wapi ayebisanga collègue na ye ya auditoire ko banda GNT ninga silisa Alex ata collègue nemoko. C'est pour te dire que mambali ko loba ezana ba article o ba ko verrouiller te leti ba article 222 leti ba article 70 c'est que za wana ba ko simba ngote. C'est pour te dire que si faille indirect wana o ngo ikasa ali ko proposer et ko simba te. Pourquoi? Parce que pouvoir il y a président de la République et autres dans le peuple congolais. Pourquoi non le madame la journaliste? Quand la sénateur Rwanda, chef de l'État souci nezaki, même les sénateurs basent à la voter dans le peuple congolais. Mais yon ka sa jolier fufu na yo na pondu na Thompson na ngai pembele au lieu tondi ote, il faut m'apprendre à président de la République et qui n'a sifa je dirais. C'est ça c'est badiner avec le peuple congolais, c'est énerver le peuple congolais. C'est que bango pona bango ba mona la fameuse majorité parlementaire ba mona on est spécial. Or la majorité populaire conformément à l'article 5 que le peuple est souverain et l'équipe majorité parlementaire na bango ba mataba ki te ko simba na ezala ngondo ta baba yeb sangai loi mina ko eleki te Rosa Malonde va investir. Le peuple gagne toujours conformément à l'article 5 où la constitution et petit peuple pouvoir. C'est pour te dire que madame la journaliste, on est à provocation. Baliko, on y va mekaka. Ba meki Rosa Malonde de simbité. Ba meki loi mina ko simbité. On y va moya sur la suffrage indirect. Qu'on le veuille ou pas et qu'on simbarate parce qu'on y va blonner soir. Pour attendre que déçu chef d'État. Pendant déçu chef de l'État, mouton ko déçu quand infraction ba benga kaye ils a procuré il y a près ya ko constitutionnel comme on est mukolo Jean-Paul. Ndé ko quand infraction, ndé atinyengo wapi na ko constitutionnel ba déçu chef de l'État. Ba tuna bango déjà o bango ba noma il ndinga mabe ba longwa déjà. Chef de l'État nommé bateau va s'intégrer. Ce que ça va déçu ndé. C'est pour te dire que on les a provocation, c'est une façon d'énerver le peuple congolais. Amata qui te ko simbaka atamukolo monte.
mboka tokonvoma na kokoma na suka émission na biso tomoni na ngambu ya Katanga ndenge mwa tribalisme ezali kosalama tomoni Kabange Numbi ndenge azali koloba ete bayimboka to bandeko bazali na ngambu ya Kasai batiaka makolo te na Lubumbashi mwa maloba par rapport ya tribalisme. En tout cas, madame la journaliste, Kabange Numbi wana c'était un anti c'était anti-valeur la anti-valeur. Mukongo, Muluba, Muswahili, basaka ba Congolais. C'est que Mukongo akovana na baluba, Muluba akovana na baswahili, Muswahili akovana na ba Congo. C'est pour te dire que toi on a besoin d'unité nationale, toi on a besoin de kimia parce que quand il y a la paix, hein, quand il y a l'unité nationale, mboka et ko permettre d'investir baya makambe ke lubusu. Bango ce que nini bazo luka tension na mboka. Hein, non c'est une excitation la haine, ba mata ba kita. Bakatangé, ils ont vite compris que Moïse Katumbi aujourd'hui il est dans la liberté, madame la journaliste. Moïse Ouana Bakatangé, Basalawana, Batreta Moïse comme italien. Mais aujourd'hui Moïse est de retour grâce à Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour te dire que Bakatangé, communauté katangaise, Baza déjà mature. Ils ont vite compris que Félix Antoine Tshisekedi a Boulingwamboka. On est enregistré, bazo provoqué, pour être excitation la écosimbaraté. Marambe Salema en 1990, et qu'on s'est répété sous thé. On va madame la journaliste. On est à Bandota Baba, et on a pris exemple, Mukongo Govan na Baluba, Muluba Govan na Bakongo. C'est qu'il y a des méli-mélo parce que tout d'abord la Moutou Moko, Papa Moko, Maman Moko, Mboko Nabiso, comme on a en République démocratique du Congo, Govan à n'importe quelle place où il s'est pélicio pour vendre. Fidèle internaute toko vraiment na suka émission na biso mwana mboka ndeko kina chibwa mo malobe pa na yo pe pona batbaza poso ko en contact na bo sande ni po bazwa. Merci madame la journaliste na bosa obosani kaka nomination ya ba membre na biso IDPS oyo le chef le président Aïcha Kabunda Kaboun on a benga la fidélité paye autaki ko nommé récemment lobby ba c'est que ba pré ba liste ba kambia sika. C'est l'ensemble du territoire national. En tout cas, le président Aïcha Makabo, nous vous remercions. Mais tout ça, beau travailler dans la vision chef de l'État, beau travailler dans la vision parti, vision partisane, l'unité nationale, vision partisane, rassembler Batunion sur. On a président fédéral à Moamba. Tika ko diviser batu. On a président fédéral à Kasumbale, c'est Tika division. On a président fédéral à Funa. On a président fédéral à Moamba. Et là on a aussi un abino bakambia Tika. Il y a IDPS, Bosunga, ba combattant pour être parti na biso et conquérir pouvoir les conserver pouvoir le plus longtemps possible. Et là on a aussi un abino ngwana. Je remercie bakambino so et puis na sengi bomoko là on a aussi un bakambia Tika IDPS bomoko l'unité nationale et la paix et demeurer toujours na kati ya parti na biso cher oyo konde tient Tshisekedi atiki la biso union pour la démocratie et le progrès social. Merci madame la journaliste. Vous avez besoin de contacter ngai, je suis sur WhatsApp. Bobenganga la plus 243 81 99 18 616. Plus 243 81 99 18 616. Je suis sur WhatsApp Bobengangai sans toutefois tarder na pesi mbote na ndeko nanga Sedu Kizika bambote belé maman nanga Kapinga na Belgique bambote belé maman nanga Marie José Mbombo na Suède bambote belé sans oublier Benedict Mwanza bambote belé na bao baninganga sans oublier le coordonnateur Coupe d'Or l'Éternel Atom Mbumba bambote belé sans oublier ma charmante épouse la combo ya boya grâce ya bambote belé na ma fille aînée qui porte le nom d'un grand chanteur. Ouais, tika biso le 2 août 2013 Aline Moloto bambote belé. En tout cas, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'IDP, que Dieu bénisse Fidel Kamere Nesika Zwami na centre Nganda. Bye 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 bye. Fidèle internaute comme vraiment na suka merci pour bandeko bazuli libaku ya kolanda biso yazuli libaku te ndeko azuli libaku ameka moko sala effort ya ko partager na muninga o azui ngonga te to azui tante pour na kolanda biso bo s'abonner massivement na kati ya Tindika télévision Mike Luzaï de Papa Normand na bosani yote chaque cameraman na ngai na bosani yo pété merci pour nous a toujours na fidèle internaute mona na balasima tolobi bye bye.